Dati, ozomona douche na biso to sukola na yo sukola na katu na zate. Ozomona position ezali. Nada poso kata ko ya no ko to no ke sukola douche. Des jours simbi a monter nada poso na zo microbe te. Dati. Dati. Posso na como preciosa. Bilo mususu na linga ko benga yo Ernest tuté na ba no plus ba rapport koko tala dati na linga te ngana bi ko so kol na linga ko déranger pa mate même comme dati azo sa ti ne dati place a komi donc na za obligé ka fona yebisa na za obligé kana bomba te ko tam so ko mona mikolo dati akati classe dati ok sous classe te ko tuna Renate pona ni leki no akati classe pona nini koko dati azo yo kanga ite Dati aza na respect na ngata mukete kitaki grande sœur na ye. Dati a respecté ngate. Nde na loba mo dati a zuize. Dati na bondele banda. Dati aza nini? Nani dati? Dati aza mona ma. Dati moko dati. Yaka. Suta pe mbelo dati alandaka na ebite dati pe dati aza mali na kati ndako pananga. Asa selanga nino na boya ko pesa dati. J'aime ya nani? Benga ndongo benga expliquer ko ko zemeza na polo pe bandale bi na bondeli mwana wana. J'aime ya nani? Na jutu na nani? Na jutu na nani yango? Yo, alifuka ma. Mete jenu. Fuka ma wa. Yo, ngalo mwana kwa ba ko kuna ndo musakane. J'aime ya nani? Nazo tu no jemi jene. Mwana mabe. Yo kila mama toza na tata mama te. Oki ndizo mkumba. Yo. Mama nanga batu bazamba miyukira kama hotena mukiri bazali. Dati. Yo tata mama ni to tata nyabukuri yo. Dati nga kufa. Jemi yo jana. Dati yebisa ta koko na yo koloze meza nani?
kufa te pona dati na koma ya zo batekele ki ya zuizeli ya nga mimile dati mobitela ya mama na bino dati teleja mbimba tiki teleja ne loko ngana kolongola dati zemi wana te dati akobota mwana dati ngana kolongola so zemi te kobota koko nasani na dati balasaka leki bolingo ndenge nini nalinga dati ndenge nini koko na ngai Renate tukende tuzunga nyosho yo tangu na lubaka pesa nga mwana na kendo buku rimba le mtu enu jutu sele tuve na zemi te Teresa mabengi na tikala kusala yo na sala kaunza bekanda za likolo oyeba dati songa na nyokola kayo dati yo te loko te lutu kota bengimisha ya so dati kota na bengimisha ya ese ni onga na sala kona ya mabe dati ato lubya kubota problème to urumure zemi ta kubota mena yeba kama mbali kota bengimisha ya aina zemi na ndaku na ngana bokola zemi dati problème donc mimi omoni boya ndimanga mimi boya karton songa bi dati za hypocrite dati akoza ndoka kolia pe mutu oboya ndimanga dati ona zuize bon pas de problème siko ye dati ngo ibiso zemi zana dati lo bizemi so ko zemi zana dati za ndoki mwana dati mwana za ndoki na ebisa yo ya Renate quitte ça. C'est soupani. Peut-être mon tout première fois qu'on l'a batté, deuxième fois qu'on l'a batté, ma cambo zemi, bah mais ma cambo na torture. Et en plus ça moi na moi si. Renate, oui bien que les leçons de ça en zemi ça cause na yo. Pardon? Ouais. Mimi. Oui quoi? Tous les amis ça tout na. Beaucoup m'a traité d'ati. Tous les amis ça tout na mon aussi mama kola dati tala koloba cha zemi. Te bozala mi balé. Est-ce que je zemi? Te bisika zemi bazai ka bombali na mbali no bini. Pas si so eleki muto osali kam susu on a vu akana eko salati. Renate ozala na dati lokwa yana lekiti. Ozala na dati lokwa bambanda. Tika dati avanda kimia. Papa Tito. Oui. Toko sola, attends 2 minutes s'il te plaît. Problème téléphone. Maman, j'allais bazar hein? Je m'en fiche. Papa Tito. Naza mwana na yo. Nga dati. Naza mwana. Oyo koki obota. Papa Tito. Nayebi te. À tout moment, oyo violakanga, je sais pas. Et ça la kaondenge nini. Poni bo faire souffrir nga boy. Na sala bino nini ngai. Pourquoi pas bobo mangaite? Pona nini te. Bobo kangata, botina ngata place mo na kufa. Ole bo sala nga o sala ngai. Pourquoi pas Patito? Rien Renate tina yo. O violenga yo boyaka. Patito. Songa un jour, même si moi na yo, bien moi sinon makap oyo sala nga na chambre. Soit un jour moi na yo moi si oyo bota. Bon violer, bon sala oyo sala nga chaque jour, chaque fois, chaque moment. En contre-cœur nanga, en contre-volonté nanga. Patito e salonde nini. Patito bochanga wapi. Patito na sala bino nini. Na sala somo nini ngai dati. Ona futa. Patito. Na sala nini papa. Pourquoi il faut arrêter de. On dit qu'on va faire souffrir là. J'en ai marre. Trop c'est trop. Na mutu tetu na zanani. Patito, tu me dis rien. Nate, nga mono sola na dati. Nandaku na ngate. Mimi nandaku na nga batara robima te. C'est quoi nous parlons au Lobani? Alobi hein. Soneti bata. Moi pasa na paso ke loko na salite wana. Ka paso ke aluka bimisa. Ka boka muso kina oceani. So na kala muso na terrasse nini? Soit que nous avons kasa kufi. Ça la ondeni. Nini? Soit kufi. Mimi, ebele bazimo ngana to longola to kufa. Biso to pema te. Biso to une expérience à vie de tia za moté. Ti, avant to ba na expérience to bana na moko eh. To bana na moko. To bana na moko Mimi. Boniko,
Maman ko taki obota ba bébé zemi bana moi moko ti premier mois ti 9 mois. Akepe na matete ko bota. Aboti pa kufi na mwana. Musupe mwana kufi mama tikali. Ye dati na mama na kufa ndeni. Après ça va ko bota dati mama kufiti. Oh, bono bang sa ko ni mutali musolo ngazemi ya dati. Mama tete to kune bébé musolo komisa kumeka lo ngwa zemi gratuit. Musu to lo ngwa zemi le 31 décembre. Lo ba te lobi le 1er janvier to bana mbula sika makyo lo ngwa zemi. Akufi peta ko ti pona na amkane sika. Renate, si je te comprends bien ma chérie, et donc ça aussi la jalousie. Kindumba, dati pena da famille telle mère, telle fille. Dati pena ko la lokola maman. Lokola maman ne po ngata so maman la ngata ambana nanga. Ala na pa lokola maman na ye. Kindumba. Nasa kufa na yatika wa pe. Kindumba sa tene wanga na sala ko te. Kimia te poana sa tika yo zwi kimia te. Kana na za kimia ngala da pesa ba kimia ya sangsa ba ngba sangsa kimia ngala pesa ba kimia. Kasi lo na lobeza nteza. Dati ko akula na éducation na nga. Mo dati asala ko la manga na tongi na pesa forme na marque ngana lingi. Dati ko abota awa te. Mwana na okebwaka. Te Renata olongola. Ngamono kelongola dati zemi yo te yo ya dati te. Laissez-le bien nini kai. Maintenant, ngana za zemi. Imsanga na comme na zemi na yo papa mukolo boy okoke ko bota ngai. Ba malembe. Ah ba yo kaso boyoka. Te yuka. Lelo ngana comme na zemi. Siko yebisanga boche vina nga wapi. Yuka luku. Nano ngamo no souffrir. Yuka kasite. Nano ngamo tangani na zatani no nyokoma. Nasalaka yango na volonté na ngai te. Dati. Lelo soki na luki na sala te mama kolungola nga mosala. Ngai naza lokula simple représentant. O soki na sali te bakofuta ngai te na suka ya sanza. Ngai pe naza moto naza papa buti yo. Nazalaka na tension wana te. Tension etinde nga salaire na mama. Kasi lokolo lubi uza na likambo ya zemi. Ati na ubwaka yo te. Maman aza déjà na ndako. Na kuzwa yo ata deuxième. Po nyoko matete na kulukulu ata nini o bandaka ya po nyoko mabuite sala kanga ipasi. Ata ndengo mona kana sala ka wana. Isala kanga pasi. Ça fait mal. O mona ka mukolo msusu na zaulila sentimate. Na zaulila mai na miso. Nyoso wana pi. Nga tata bui na zala msusu na makasi ta kuma kutinda nga na bakisi ya ndenge na ndenge na pharmacie yangu wana na zala kandengwana. Dimbisanga tati. Je vais me marier. Na ubala yo. Na kutika to nyoko ama. Ngala comme deuxième femme na yo. Bon mwana wana usala na. Ajitangai. Ubala nga deuxième femme. Pourquoi pas? Toi ngala taim sa yo sala ngo oboyaka. Pourquoi pas même ça qui na za aja mwana na yo. Pourquoi pas ayoka? Wayebi makaboto sala ka bien ngo bien. Pourquoi pas ta tinda ka yo ayi sa ko te kira ale ki ne propre. D'accord. Tu ko kada titi me pesa nga dati na fa ne pananga. Nga mona bokola mona na pesa nga tandoi. Renate poni motema mabe uzana ngoboyi lokwa ndoki. Renate yo lelo na leta lelo mbongo mte solo la. Nakina mbona mbolo ngwa mwana uzimba boyi na boya mbona. Te nga place okelongola mwana na zemi lobanga na yeba. Na ufunda oto usamba nga na yo. Eza makamno na ndo wala je te jure quand les maman bino kufatika mais kaka kolongwa dati c'est moment na ndo fundo na parc to ke osamba ngana oh motia mabezo futa dati makamno nyoso so sala dati ko kiote na vie na pardon maman sengo obimbisa te obandi ko maltraiter dati banana bébé azana na inane ayebi ata ati lelo dati ayebi b akomi na si asisi alphabet mobimba komi tina z oni okole kaka Renate sel tika moto bakasi musu dasha koma na mwana mtozo antete mto obebisa dati so mwana tati mimi oyaka pona obebisa mwana mtu mwana kona ba regard mo so ngolo bani dati otalanga dati obudeka dati telema dati otalanga eza yo mto obebisa dati so ki yo lo moyo makamno so lo na comprendre que eza yo mimi o même makamno eza lo kwa mwana mo bakene na classe tino yakala ndako yo zalo kwa dede mo boyeke mwana sali moni yo zalo kwa directeur de discipline mwana sali ne mabete mais tellement botemi devant préfet yo zaka na raison tika dati kimia so ba woyi babima ngana ensemble la maman bino bima telemi lobo dati za argile na maboko na tika dati za kimia tika za kimia yimta bima na mbayi no te Renate oh boni boyeko maman wa bima na mbayi no sa kufi la nena cimetière ki oni okoleti putain. Papa, c'est ça la nina. Mais il y a place aux la libanda, place n'est à la wapi. Tena zangu kwa papa dati. Na il y a kiti dati va na se aole la yo papa. O comme dépasser ba limite na ba borne na ndako o.
Dati, tu sais que tu m'as déçu. Papa Tito Longwa. Longwa na wana. Longwa. Dati. Papa Tito. Là, Naza Renate est trop beau blague. Ça, la blague. Dati, pourquoi? Dati, tu m'as déçu. Dati, tu m'as déçu. Dati, espoir nyo sur la bande au tchela yo. Dati, usele ngopona nini. Dati, usele ngopona nini. Dati, ato bombe la Renate, yebisanga mukolo zemeza nani. Koko bombe la Renate dati ngati ti. Zemeza ya nani? Mimi. Dati. Est-ce que yebi ko orpheline de père et de mère? Je sais. Yebi pas signé no pesa biso so bombe mukolo zemi. Pardon. Mais bon, peut-être que c'est Ya moto maman. Na tuna la permission na Tito. Ils ont la permission ngai moko maman. Tito yo la melanga comme ça. Ah, pour la biloko. O so la melanga na ndako. Nanu te maman na lingaki kaka na lokolo ozalaki te ozalaki na musala nguya ulemba yango na moni na sali vite fait wana pourtant nguya ou maîtriser nanu avant tout ça la biloko mususu kuta wana zokende ozwa mai pona bakisa kauzu na sina tsaki ndamba Tito to mona kati musala nga pamba na zonga bana na biloko na nga na lia to iso lami problème te na lambaki mama o meka kaka kuyuka na lambi bien Tito sakana nga mama te mama donc biloko tina nga na meka ne to solo e pamba biloko ne zo bimisa Tito et puis ozolo banga na lia na tsama na nga na lia mo tango nini o tango nini et puis sino te na tsaki pisite na tsaki kauzu na tsembondi na tseka hama kahama na bakisaki na tingitingi bakasa moko boye ezaka na nsima ndako nabukaki epai ya toilette nabukaki yango na pembeni ya toilette wana epai na alona wana mpona na liango Tito ozala mbala suka okota na polisi nango eza mozoba sere yo oti wana dati ozolonga bavernia na bamata kote wana Zongo Tito zonga yo sisi nanga deja eza te mama zonga attends sa réponse ozaka baba mama nazalaki na eloko moko ya moke awa manzaka ekumaki esale te yango nalobaki asala abongisa manzaka Tito mama ekomi libala pesa nga réponse moko Tito pesa nga mbonga libala ozwa dacho keye na ndako nabi pesa nga mbonga libala ozwa dacho keye na ndako na yo eza mbala suka ozwa ata infra no pesa suda te ongola sangani yo mobali osala mwasi na oswe Quatre compliments. Il nous dit l'été. Ngana le vezo bela. Quatre compliments. Mais là, on a c'était zéro ça on a bata on a le makende. Mais là qu'est-ce que ça quatre compliments. On a zéro on a le donc quatre. Voilà. La partie citée a violé l'article 10. Ouais. Ouais, du code du travail, oui. Ouais. Pour le
le dossier précédent. Vous allez simplement prendre l'article 13, point B. Et puis l'autre, l'article 9, alinéa 3, oui. D'accord, chers confrères, moi j'attends... Ouais, non, en tout cas pour toi, je suis patient. J'attends seulement mon pourcentage. Hein, ouais, comme d'habitude, oui. Merci beaucoup, chers confrères. J'ai oublié un article là. Mais décroche, tu vas rater l'audience. Papa, Boni, ici aussi. Non, confrère, moi, j'ai un procès. J'ai une complication d'article, mon boé. Et on a appelé son par téléphone. Tu vois, yo, et ça, la goyo chonité. Hein, Richard? Pardon? Et ça, la goyo chonité. Nitini. Muninga, au monde, baninga, au coutu, bajama, yere, mouké. Batuna, batikre, pana, yo. Mais au monde, na parquet, à jo cham. Yo, m'toma, yere, bere, parquet, no, yo, comme un téléphone. Oh, ça, la goyo, c'est forever. Hein? Papa. Gala, j'ai la chance, Koto, il va chanter koku, va chanter koku. Bah, c'est internet. Hein? Ouais, j'ai article. Chanteri. Mais papa. Mais papa, Nazo le gagné, bah, c'est internet. Dati va chanter. Allez. Mais ce monsieur-là sera arrêté par viol sur mineur. Pardon? Par... Mais ça viol sur mineur? Dati ça dans le mineur? Richard, quand on a tenu à jouer beaucoup à mi beko jouer mon élo. On m'a beaucoup à mi beko kitchen au bambon mon élo. Viol sur mineur, ouais. Ouais, mineur. Non, papa, relax. Pourquoi aux juillet où il y en a awad? Hein? Fallait jouer aux zones awad. Bah, vous jouez bayana, au yibi yana indenga kang makaïté. Au bouchan. Quand on a regretté les autres choses, il va dire tata na moi na wana. Nangane ko tike mbangu pa tata ni. Oh, ba tike pa tata na ndenge nini. Ezalinde ye oyo nenga zemi wana mutati ezemi wana. C'est chez lui ndeko ke tika dati. Chercher. Siko fallait ko tike pa efa mwana mbali wana. Mwana mbali ali uluba mbali te. Alobi hotel azemi wana te. Hotel te mbali ya beaucoup uluba mbali. Mais c'est lui qui l'a engrossé, c'est lui l'auteur. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Hôtel, il y a un hôtel, hôtel, il y a un hôtel. Ah, il y a un hôtel. Hôtel, il y a un Telle mère, telle fille. Moutati Zemi a bien. Donc, elle partait chez cet énergumène-là. Maintenant, Azo yébé le souté. Elle partait chez qui? Hein? Elle partait chez qui? Gamona Okenekuna, Monana. Nazo Tunona, elle partait chez qui? Énergumène. Mais chez quoi? Ah. Yo peut dire, elle m'a coûtant mini, on peut dire baby chayo, hein? Oh. Énergumène. Dati Azamona Mabe. Azamona Mabe. Yana du yo banda ou bébé azo à collision maintenant. Aux Zemi. Pas là que ça monte, c'est un problème. Sur yo classe en haut, si tu as pour nous qu'un parquet, tu peux nous yo un tableau dans le hein? Nous avons fait ça pour une récupération en matière. Il y a pas de classe en le bébé. Nous, quand on utilise, c'était pas comme ça. Il y a qui est logarithme, il y a qui est. Ces pays. Il y a pas de temps, il y a pas de bâti. Yo, je serai dans la on est comme ça, on a école. Hein? L'État boy ba na batanga ti. Na pekisaka yo kofinga. Kofinga ezalaka mabe. Eza déjà punissable. Na ba article eza awa déjà bakangi yo ozana quelque mois na prison. Un jour public. Un jour public ngala fingi yo, to na fingi pantalon. Ngala fingi yo mu. O boni pe loi ngo bino ko mo machangu. Ngala fingi yo mu. Oh.
bando ntango ozosala eloko te baluba na yo te tala donc yo ata olati ndenge nyonso eloko ya rouge na mutuna ekoozanga te. Mais ça, c'est pour me protéger contre le soleil. droit osalela yango na kaka pokolo. Dati mama. Data c'est nini? Mama za usani. Za usani makila kuna moite ya ule zo ubibisa so. Za na chambre kuna. Tito. Si comme ça dati zo senya so kana kina batu. Bani bakuta basolo oyo. Makila mutu za. Mimi sai kiti na wese kuna sika bongi basolo baza kuna bebe. Place au solo za la na wese alo zwa ebimisa na ndaku nganga. Kiti na wese. So kiti na wese libana kuna. Sole boy kuna na libana na toilette kino na ndaku nganga. So kuna kina bapana ngaba kuta elopa. Tito. Aja ubi mama. Tama na libana. So sali makamu no omemisa nganga mfama mamazi noko naza katanda so abini bwa kuti bolata zwa nzama omemisa nganga mswenu kuno dakanga mswenu kuno bini aba olobani hein allons-y madame chérie zonga na yo baby écoute bazo leka yango c'est pour cela je faut avoir la honte maman hein? Mais lo ye azali lolenge ye azali mwana na ya mwasi papa reste là Ernest OK lolenge ye azali wa yo mobali bon tango bango mibale azala wana zala wana madame dis ne me pousse pas à m'énerver hein. Quand est-ce que tu vas prendre la responsabilité de ta vie hein? Mais tango botamboli boye même ayaza wana azakwa motaka hein? Non chérie. En fait c'est pas ça. Elle peut partir. Yela ngalikuta. Viens avec ça. Daddy s'il te plaît. Donne-moi ça. Moi je peux jamais tolérer ces bêtises. Hey, s'il te plaît. Viens avec ça. Chérie. Yela ngaliputa wana. Fais ça. S'il te plaît. Ça fait quoi? Éducation nini okopesa na bango. Mais mon amour, Ernest azana mwa muke. Azamona muke, tango azotamba na moto azako se tola. Sana mwana muke, Ernest na papa. Moi je vis ça normal à ça. Tumba même tinga singa na za motaka. Non tumba. Karine. Là je peux bozoli ngabo saelanga. Ngaba théâtre na talaka na banini. Hein? Na sauté sur rien na tongo oyo na l'accès que je reste son responsable. C'est ce que vous voulez? Hein? Sauter à cette heure-là. À cette heure-là, au sauter. Bon, à cette heure, bon, mais Serge, tu peux partir au travail. Il y a des choses. On peut discuter devant les gens. C'est pas bien. Mais yom tolingi yango. O tikinga na chambre kuna donc o bibi na yo pour se comploter na mona na yo. Hein? Tu acceptes ma bêtise na ye. Hein? Quand est-ce qu'il y a Coco ma responsable na vie na ye? Quand? Hein? Hey, la vie peut s'en putain.
Donne-moi ça. Mais tu m'as dit ça, oncle Kino. Va donner là-bas, on t'a demandé là-bas. Maman, tu m'as dit ça, oncle directement, tu n'es pas na bino, mais non, tu es oncle Manakoshinga, qui n'a pas na motaka, na c'est pas na roté. Madame, tu me vois moi là. Voilà, t'acceptes comme que tu es là. Tel que tu es là. Je suis désolé. Na présenté pas parent nanga et pas responsable nanga. Ndé yango to uti ba maman. Ça m'a géré Koutino. Maman bozoluka. So ba peso conseil vanda kino yingo. Olobi. Est-ce que ça fait une façon oncle fa lobi là? Et ça façon yoko ya na mosi na tongo. Mais est-ce que c'est une âge non, n'attends à 6 heures. Ah, ça qui bien dit. La bille sur tribune, il faut aller soit boto de pour te score son année. Allez, vas-y, toi. Comme ça, Bamba suka pe ko il faut monter dans ça là. Il faut monter dans ça là. Tant on saute tellement dans. Il m'a sorti que na biso na ka tozo un peu. Oui, ça ni na moza bolingo mon amour, je t'aime beaucoup, tu sais que non, ça c'est la maladie ça. Maladie comment je t'aime beaucoup, c'est mon amour. Atumba. Qu'est-ce qui est cassé? Comment est-ce qu'on a Chérie, s'il te plaît, mon amour, écoute-moi. Bonjour, Patito. Bonjour. Azate. Oh, Azate. Ito ubi. Oh, mais il y a un téléphone à me bien en Azate. Ok, c'est bon, on s'est dit cassé. Maman. Oui. Pardon. Problème est ça? Problème est ça. Ok, pas de souci, non, il y a quoi, papa? Maman. Dimbisanga ina. Iloko eza koleka umbanga na yebisa yo toza bato toza banyama te likambo oyo soki nabumbi na kozala pini epai ya nzambe likambo eza koleka wana ndako oyo toza koyiba ke mama patron na ngai yaya soki nalekisi yo na nsima omona likambo eza koleka awa dati mama apesaki ye kisi amela walongola zimi na miso na ngai. Alors ça fait déjà 3 jours dati aza na nsima kuna epai ya mbwa na nsima na toilette. Dati aza kusani matula aza kubima sulu na yibite soki mwana bato asi apoli pembeni avandi banzinzi nyonso wana madami nde apesi ye kisi amela bongo soki akufila aza kuselia Patito, pardon, apesi ye kisi amela longola zemi akomi osenye makila aza kubima sulu aza na nsima naza kokoka koloba te mama. Dati Mama Zambe mwana aza motema mabe lokwando. Mama, kaka pima te mama. Tukota kaka tumema yende ngwana. Yaka. Tumema kaka ndongo. Kota mama, kubanga ti. Tingala na simba yi. Yaka. That's your command. Simba yi. Yaka yaka telema. Malembe douce. Telema, soma kasi. Telema yaya. Dati non kati.
Telema, pesa makwala. Pesa. Ok. Dira non simba. Yo kene kuna. Yaka. Simba mie. Simba ngana mie. Mama. Mama, como tu não voa na ndenge mama? Kayo mama na ngamoko mama. Mama ngala sala onde mama. Mama na sala lo moya mabe. Oyo mama ko limbisa mwana ete. Obala mwana na yo mama ndimi chomi mama okumba mama. Nandimi teke za yo mto bota ngai. Nandimi teke yo memanga nef mwana libumu na yo mama. Nandimi te. Soki ukanisi nga no boma libala nga na Pierrot kosi. No bala na Pierrot. No bala na mobali na nga no sala nyoso mwasa sala na mobali na ye mama. Yote. Okipeka na osima. Nga no pesa bino soni te. Na mo so na pesi bino seta na bwana mi pesi nga moko pesoni. Problème yate. Ninga na ibisa yo kake. Zala na yo mama. Merci. Donc on dit moi zala mbanda mwana na yo moko mama pour garder. O garder secret maman dit mi pese mbana premier mois tu sais mais comme munene maman. Ah. Maman za mutema mabe mama na ngai mama Teresa mama za mutema mabe boye pona nini mama. Présentez. Posa ki oni ne bena ke papier mo ba bobala mwana yo mama. Nazoyi bate bandaki ndenge ni komi ndenge nini. Toyi bate to bimakate puis oye yo tuna to bimakate mbala moko kaka. Nazimi na lukine longo nazimi zo lungwa. Iza likabui. Est-ce que vous pouvez nous poser une question expliquer mutu moko on dit mangai? Seri. Ngana zingi bisa. Nazali mabe. Ndenge yo lobike. Bala biso mbale usali mate. Wana nini? Olebisi nga ki olingi mama na nga kolekanga? Lobi bogoti. Te lobi bo. Yo lingi nini kazi? Pierrot, nga na kaboli ba invitation. Na bengisi bato. Bato nyonso to ba camarade na nga bato musala connaissance bato nyonso nga na yebi Pierrot ba yebi ke boya dans 2 jours. Yango na lobi. Siko bozela nina loba nini? Toba na sute te Pierrot bokosi. Mama bokosi. Na Pierrot bokosi. Elo nga na yesa bino bobo. Mama fungula matoyo yoka. Na Pierrot. Pierrot biso mbale to ko balana. Elo mu ko kabolanga na ote. To ko balana. Comme ça qui profite au balana. Mokile koloba mwana elongi na ngaba tala facile ba tali nanga. Zolo kokana ba tali misu minele. Babi oyi bola na ye. Mokile koloba mabe. Mokile koloba miki baba mwana na ye. Et maman est abouti. Je m'en fous na mokile loba. Pierrot yokinga mawate, Pierrot. Renato ebisaka chaque jour que tu m'aimes Pierrot kinga mawate. Je kinga pasi te Pierrot botani bolingo nyonso ebisaka que tu m'aimes Pierrot. Mais je t'aime toujours mais balande tala kuna vimbi. Oboyi kale kwa toza batu misatu place yo. 4 mazatu doka biso misatu. Kaka ndenge na lingi secret oyo ezalaka ya biso misatu. Eyebi yo Pierrot. Ebima libanda te. Ah. Ya pe. Bébé. Si ko so boyinga de lobi ko boyinga yi. Obala ngate po mama zaze mo bala na mama biso. Ela lobi bongo tinga. Ela bala na mama. Pierrot. Binte ba mokili ko bébé. Yo c'est talinga po mokile lo ba mobile na ngai. To sto ka bol ba invitation. La seule si gâteau ya mariage comme prévu ndenge zaki na posa na yo chérie. Et puis pardon to bala na ko kate soni. Mama ko mali bana te ba to ba sekanga yi mobali na ya boye na be ya mariage. Pardon hein. Et puis on ko vivre ça yote. Oui bien yote. Na bien. Ko kate. Journée mobimba na monyo ko to te Pierrot na ko kate.
okinaringako eko tobalana na okokala ngo vivre eza yo te mpe eko tobalana pardon kolana dokema biso te oyo oyebisanga kaki tobalana te tozobalana mais tokende kuna na nigeria po toboya makambo ya soni awa nazombela ata lopango kuna po tokima zoni tokende nigeria aprimba mpe libala ogiango nazombela otwareiza nini nazombela oranzove nazombela mpe lopango moko ata kuna na nigeria tozala bolingo na biso kuna na nigeria kuna tovanda kimia moto aza te la luz, Tika, Arikanga. Baba no gang. La luz Tika. Yo. Talanga. Solen batandra subende. No, la luz c'est là. Exact. Bon, la luz. Tem c'est lunga. Talanga. Pesa ngani mewa mtu moko yebi. Osinga na batanda sa yamisa keda. La lubo. La lubo bon. Eza ni ko ya. Tika na lubo. Non, c'est pas la moine. Zela na loba. 24. Zela na 089 24 97 97 836 836 Ah, c'est là, non, c'est là. Ah, la loup. C'est bon? Merci, Yambate. Yo, ça tu le mets en bas, yo, on a beaucoup. Ah, la loup, c'est là. Mais il y a un bateau au bix, personne ne me va bien. Yo. Ah, la loup, c'est là. Tika, oh, Tika, il n'a pas la loup. Moi, personne ne me reçoit. Yo, personne ne me va bien. 099. Yo, c'est là. 090 70. Oui, 70. 93. 98. Yo. 98. 3. Yo, ça va gérer. 98. 3. On a bomo. Yamimi. Comment ça va gérer? C'est là où il est. Yo. Yamimi. C'est là où il est. Yamimi. La loup, c'est là. Yamimi. Oui, allô. Yamimi na kufa. Allô. Yamimi baba manga. Yamimi. Babi bango bakangi dati aba ba libérer dati faut $2500. Babi ndeza boso na meki ka ko benga la police. Non pas mon Dieu bon mouvement nyonso na osala ba yebi yango. Inate mbongo via mwoni sana danger. Kasi fanda no chukuzo no panique ya bongo. Inate bato babengi nga pinda bazaba na ba rigier bongo fama babina nga sona meki obenga la police bakokanga nanga ba yebi ba mouvement nyonso. Yebi teke ko komisa mutu na émotion aboida. Ta yebi teke mutu msako sala crise akufi na ye. Ngako tuna yebi bongo mimi mono ko bomiso boy pona ni. Te bengi la bato na ba beta ko citer. Dati ni makimi nenda kuseki 3 jours de l'eau. Ana lukani azonga na ekarate fulu na sa zwa so akimi nenda kwa poaze akeyake wana ni lelo tu nini yana te to babenga vraiment ba sérieux ngamo ko mimi na yoki mungongo dati de bache dati loba yana te ko banaliser te vie moi neza na danger balobi $2500 ngai na zana eloko te na kakoli na bona lobi na lukata 1500 na yako moni tine ebisa ngami mimi obino dati te tika kokotela ka dati mimi tika no mona aka mutu mabe metati place a mimi yo sikonde wana oyamba moto ezo to be mutu ke tucho mimi okufi olobani ngana olobani
Renate, pardon, viens d'être Non, je te jure, ma chérie. Renate, viens moi, neza la danger, Renate. Longola no eno sana ngona mutema pesa mbongo toki kobimisa mona le reste total asima. Renate, viens moi neza na danger. Yo pesa nga na kende na koma kuna po vina nga pe komi ya danger. Ponga na nga capable obenga la police na ki maleme na téléphone to ke na ba police. Tibisika da tia za na bimisi me ba na. Tingana kuna nini ngai Renate na botama na famille mimi tano à l'aise konde unangaya nous allons les neni via dati Renate bona mama na yo nasakana ukapa o sala mwana mama no boeponi ko pesa nganga na kende Renate yuko ke na o te yoka mimi yoka mwana na bana ndacha bimana ndako le 3e jour akeba ba mibali nae basakana ndenga mesana donc ayoki no bilenga libana boetiti tabite funa zonga sikonda wana nini aluka mawazo ngena ndawe nga bele kele pa na ombala moko abiba levenga kuna okezwa mbonge pa banki na bango mimi benga mikani bo benga na ya benga babandi wala bake dati zonga no ndawe ya bina bi osilikate osale likamte zonga na zonga na tena mona sisanga maile deja na lobe suta zonga gapo na bike yo sa mbongo le kibatu nyonso mokile na mbongo sala ngata pona ngai kasi bon comme boy problème te bengi na ta patito qui n'a pas titre, on a des fois bon et pas changer avec intérêt. Non, il y a des mécanismes ni dans zone. Tito libana so bele Tito. Papa Tito. Na biso bimi libano bengi Tito, ozwa Tito libana. Ozwa ye. On a consacré na so kutu nyama. Mukolo na ye edika keke. Ero kuswa mutude. Na butu so batiki na chaîne. Bafungole batiki na butu balobi na ye awa mutu nyonso akokota se kaza infiltré ayoki kutu. Tangi mutu akokota awoswaye awoganga wu akoalekte bato ya lupango to ya ndako ke infiltra koti ezala na botema ya bomoto. Kasomone te yembwa ki asali basakane boyetebi te na lembi fona songe pala biso yanga zuyo ta yetsa ya motema na ngai e convaincre ngake ba enlever date yango na osala ngo na kondima kodefa 1500 te naki obimisa dati na sala ngo na conviction ya motema na nga mais Renate sache-le bien un jour Tali boso kapo be baketi bazo kanga bat bo boma bat bo kipe kute mu konjinani mo bola nani ba okata mais data za nini ilo ni data za kitoko data bana ota mona saki leke bele babite ba bisu na kingo ba boto ni dati biloko sio data tete mbenangati dati na moni lokote ngana sina laka dati ngaka nati na otala makolo mbale tele mibo data mona bolamu Lebaka azela mkongano wakufa. So na kufi liboso dati. Dacha pemi azwi kimia na vina. Miana olinga kutenga na kufa liboso dati. Fo dacha kenda tikangai. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche,
ils ont traité l'imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous en ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, comme ça, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous en ici gel douche. Tous en grand format, dans petit format, et ça a mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous en ici cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre pamba, souki, ils ont teinte, ils ont bolissango, ils ont retardé repousse, il y a cheveux blancs, pour ça ils ont huile, ils ont bain d'huile. Tous en crème, pommade, tous en savon, ils ont accompagné gamme, il y a cosmétique, nyonso. Tous en médicaments, dans le laboratoire CRMTA, tous en pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colorovimba, ils ont traité en haut. Tous en crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous en Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tous en zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous en médecine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en haut sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapato, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en haut. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part que si on a si que la bino, tous les maladies qui sont traités, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, voilà, tout traitera en couple. Contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact Nabiso Bandego Barubenga Libanda. Dans le cas de maladie, songolo pakala, maladie où il y a une tendance où il y a une fina na mutu to traitera ngopé donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o grosse solution à problème na yo. Sopelanga olimo na yo akonza olimo na yo atonda kati na ngai olimo na yo azwa esika a diriger makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien.
sans le Saint-Esprit, nous ne saurons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Sangay morimo, donde sangay morimo, guyanayo nazako senga, donde sangay morimo. Donde sanga morimo, sanga morimo. Oui, allô? D'accord, j'arrive. Bébé, babenga d'urgence na musala, je dois partir. Alléluia, Yesu, oh, yaka kupangusa pinzoli na motema na ngai, Shilo lanyo, Alléluia, yaka kubundisa motema ezoki. Yes, yes, hallelujah. Ya solo yo zanzambe. Hallelujah. Kumama na yokolo. Sembola Yahweh na bapasi na ngai na bitumba na ngai oh, sembola Yahweh Yesu ngai nasengi loboko na yo Yahweh nalole Yesu ngai nasengi elonga na yo Yesu oh, Yesu yaya Yesu ngai nasengi yano na yo Yesu Yawe na mokili oyo na mvula na ngai nakobota te babosani oyanga Nzambe Yawe Yawe na lolo lokola bongwani te kende Nzambe Yesu ngai nasengi yano na yo Yawe na lolo Yesu ngai nasengi loboko na yo Yesu Yawe Yesu ngai nasengi ndengolu na yo Yesu
Yawe Nzambe na lolo Yawe minganga badeklare na maladi na ngai nakobika te babosani oyanga Nzambe Yawe lokola bongwani te yende Nzambe Yawe Yesu ngai nasengi lobiko na yo Yesu Oh Yesu yaya Yesu ngai nasengi ndema wana yo Yesu Yawe na lole Yawe Yesu ngai nasengi bika mwana yo kamwisa mokili Yawe motema etondi etindi monoko etatola kausa pinzoli na ngai naleli ntango molai nkolo Yawe na libota na ngai na mvula na ngai nakobala te babosani oyanga Nzambe Yawe lokola bongwani te yende Nzambe Yesu ngai nasengi miracle na yo Yesu Yawe Yawe na lolo Yesu ngai nasengi bika mwana yo Yesu Yesu ngai nasengi yano na yo Yesu Yawe bisika na fandi balobi na ngai nakobonga te babosani oyanga Nzambe Yawe lokola bongwani te yende Nzambe Yawe oh Yesu kolo tokende na nani kendoza na maloba na bomoi soki totaleli yo te tokotalela lisusu nani kolo omona biso totomboli miso na biso na ngomba esika lobiko ekowuta kolo totiolani kolo tosekami soki totaleli yo te Nzambe tokotalela nani yoka losambo na biso yo yokaka mongongo na ngata na makelele ya wenze yo oyebi kodetekte ngata na foule Nzambe ya bato ebele